que ye ke na yiba gilet botala tala journaliste ayiba $100 balala na bon kuna no ke parce que question so keni tena ba beba na gilet botala o mayi maza moyibi abanda moyiba bamboma bata yiba pas que vérifie non mais ça bon c'était volé Banza London TV donc tout le parce que papa qui raza donc on y avait utilisé par exemple on a mis sur batterie balaki si papa qui raza a vu les chèques alina kata zuli Banza London TV il y a des vidéos qui ont fait ça chef le second mbongo pas président JB muto azali et puis quand on y va so menena za ba vidéo là Banza London TV Zulema il faut avoir fait venir aussi parce que notre vie Banza London TV quel penaza na avantirer pecho na za avantirer ça oloba ke BCBG ba kufa na maladie ya makolo bongo Monica azala danser za JB ça kufa na maladie ya makolo Banza London TV so tolobi na ba misentu ya wenge o alia mbongo ya papa chéri to lo kwa Zulema zati Banza London TV donc quel penasté na avantirer quel pena mo ba quel pena baza bato lelo so ki l'état na biso zaki bien ba ba tumo bina ba journaliste faut ba kala ba Banza London TV moi ça Zulema est-ce que chaque fois ba ida aka Zulema est-ce que moi si ya Zulema aida aka Zulema Banza London TV yo olobana Zulema ba kina Zulema ke il faut ba doyembe la musique ya nzambe nani abiso ke na musique ya nzambe nde ba bakufate exactement c'est là parce que olobate so pasteur Dakumuda abando yembela pe musique ya mokili akomo yembela musique ya nzambe akomo osamba est-ce que akufite liwa eza normal Banza London TV moni maso ya Zulema poto yeba ngo batutu ba yebi ya wenge ebandi lelo te Banza London TV est-ce que na ko permettre pena artiste na biso nene le quoi Zulema ale biso to seka ou bien to sepela parce que Zulema ça na passe donc jamais donc Banza London TV parce que par Zulema ali go tika ba kwiti Zulema mela o pese mbongo tam ça de nos traitement il y a comme melani kwiti c'est babi papa chéri de ça la gueule papa chéri Banza London TV salut à vous tous qui me suivez partout dans le monde à travers votre chaîne de Banza London Télévision. Très heureux de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Merci pour vos double Rolex. Comme l'actualité nous oblige, Tourbe Tamasolo, Nayen Izalaka. Actualité à BCBG, JB Piana, Lobinini, par rapport à l'accusation, nous avons accusé Zulema, Basundeli Zulema. Tourbe Tamasolo a des lignes les kaki ndeka izalaka avant on a remercier bateau nyonso ba zoratan pour soutenir biso là je vois 3 fois international depuis nos original na moni Nadine Zamba en tout cas écoutez raté et puis la patronne a manga de la tole ndindi la force tranquille qui écrase maman sociale là aussi je vois l'archi la famille Eliane Watouma donc des côtés c'est mon colonel côté à la place place Toza place Vendôme donc quoi il y a mon lieutenant donc tout à l'heure Rolex Combo il y a tout anticipé déjà par rapport il y a quatre déjà mon déjà c'est bon déjà la plus souvent mon parole pour nous citer à Combo il y a ouais bonjour tout le monde bon la Gabiso donc on a chaîne Abiso des Banza TV original donc merci beaucoup tous pas et à mon lieutenant Bahindo Abdallah donc deux fois c'est première fois na mona rappelant na Israël qui va monter promise merci beaucoup na bafan tout au Bolivanga merci beaucoup na venanga ya chaîne mondiale fait qui assure les paquets vers attaquer merci beaucoup na président JP Onienze ba deux fois c'est président JP Onienze merci beaucoup na président Bofira Genge ba toujours et puis merci beaucoup na guerre soto balobi soldat toujours et puis merci beaucoup na Yemokoya Ninel Okemba Mama Solution na Brazzaville et puis merci beaucoup na roi Fumutile les rois des Basakata. OK d'accord merci en tout cas derrière la caméra c'est Washima Tondo donc yem tazo assurer ba image bozo mona o to me kembe ko beta masolo matanga c'est game to les cas mais on a été na matanga bon matanga c'est bien vraiment na na déplacement ba na batutu ba yebi donc tu es na bon déplacement jour on a commis après des journées Taba Kundi, chef de la Serge Maniata, après des jours à Zenakin, en tout cas, Namonaki, ba image, Namonaki, ba vidéo partout, place aux Zalaki. En tout cas, vous me salez bien. Merci beaucoup, vraiment. Na remercier Papa Chéri, Jibem Piana, leader. En tout cas, Namonaki, vraiment, ba geste à Salaki, Namoni, Matang, il est très bien. Et puis, Namonaki, Bandeko, ya Wenge, musique, Bangotou, Namoni, président Werason, Namoni, président Adolphe Dominguez, Namonaki,
tout le monde donc ça la qui biso bien et là ça rappelle na babito lila na bato bazo lila donc tout le monde amour wana oya wenge o baranda qui présent JB Piana en tout cas ça la biso bien la même déclaration ya Koffi Olomide ninga lobaki mambwa ke non et matanga ya souhaita qui ta famille JBT tout ça Olanda qui bon on a vraiment la émission na été na tala qui parce que vous êtes concentré dans ma place na kendaki donc on a le moto ya bana wenge parce que biso la wenge 12 jours donc en tout cas vraiment bandeko ya wenge tout au soutenir présent JB à toute famille mobimba biologique il y a Blaise Bongo chef Sege Maniata en tout cas ça l'inga bien na monnaie pour moi bolingo ya wana po babi eloko eleki bolingo zati na monnaie vraiment amour du prochain gola qui mais ba 12 beta magindo bika ba wenge 12 ba wenge te mais entre bana wenge ba 12 beta magi to mona ki Blaise Bula ninga beta ki ya ngia mabeta qui 12 donc voilà bon on a rolo belo moko bo wana eza makamuna bango mais ngai na préféré vraiment to beta no masolo pena ya papa chéri puis to beta masolo ya ndenge mais ça là que on ndeni faut ozala ki te me banda olanda ki na rolo ba ni richi omoni na vini to aboye c'est pas bien à tolérer que net na ebi ingénieur Blaise Bula za mutamayele donc tant bien ingénieur donc aza muto atangi classe au boya ko pesa nanti mbote net ba place à matang eza ba place to kota ba kinte parce que so total bien Sege Mignon Maniata azara muto azara non muto azara kimia et puis alingaka pe azara muto mo wa dosola na muto tout bien ngana au préféré na sepelate na mona place que tout le monde présent oui razana tout le monde présent Blaise Bula azara na beta na bakara en tout cas ngapona ngana sepelate na moté geste oyo pour nga na bomba raté na za rapete que na salda lo ba pe mamna ba sentiment les habienté ba signe wana parce que bango baza bato o biso to za ba exemple baza déjà ba mikolo baza ba vie donc ba bi fo biso ne ba leki to la na exemple ya bien tant na mona ke lo kona pour na président Blaise Bula et ça lenga bien mais aza mutu na yebi ke bato tout ba sala ki ba remarque bato belé ba pesa ki ba remarque aza mutu ba lobi famille rotika la famille singa famille benda na mais d'accord c'est bon ngana rolo baka ke mbala sima biloko wana sala famille ezaka sacré d'accord voilà déjà actualité déjà ebani déjà wa Zulema zana mbasu Zulema tobela BCBG tikiye ba dire mususu baba non les abongo JB Piana lobaki azila na matangi tunda mabongo batala ye batumsu ba leli ba bien mais comment se fait-il mutaza malade mutu akufi déjà mais mutu azana malade Mendeni ba zilisi ba kunda ebende. Bon wana rolo ba bato ba loba bongo baza bato ba libanda. Papa chéri d'abord aza président oyo soto lobi na ba mission tout ya wenge. O alia mbongo ya papa chéri trop le quoi sur les mazati. Et puis papa chéri aza muto aza déjà social dans papa chéri jibenda. Est-ce que tant ngam to liboso ngam to na yena sali vidéo na saki vidéo na saki live ngam kuna chaki on a kopa wenge. Na biki en tout cas notre président papa chéri jibenda na kutana kina Zulema na kutana na Willeri donc eza mutu na kutana ne avant na voyager na kutana na Zulema na Willeri to zaki na Alvarito solo na ba vidéo kutu ya Zulema na téléphone mais na kucha ngote parce que tara vidéo mutu ba cha ngote mais na ngona téléphone rola kisoko mona to zaki na Zulema nga mutu to na mona ka Zulema ngana pesa ki Zulema conseil même ce Zulema en tout cas mais na mona dine bodini ala kisingai na lokolo tanga la kisinga na lokolo place wana omoni maso ya Zulema poto ye bango batutu ba yebi ya wenge e bandeli lote Zulema aza le seul musicien to mona chef Sege affirma po batebele ba oli lo bango na ndenge ya mabe ba ba ke papa chéri na aza wana aza pe mutu papa chéri ninga aza wana aza pe na famille papa chéri pe ninga aza na aza pe na makamai donc ezate ke poza présent ya wenge BCBG dans son papa chéri mbala moko aza mutu tam so applauditer papa chéri na minute ba ba yebi te tam so aza na déplacement poza mutama papa chéri papa chéri ta voyager lelo ba ba yeba te mais biso ba to kati te bi ke papa chéri aza libanda papa chéri aza bo donc biso ba ndiko na biso o to yaka na internet to nga ko loba makam to moni mwasi ya Zulema ngapi na kala ki vidéo wana asali vidéo ba ya biso lema a ko loba te ba ni est-ce que tant biso to mona ki vidéo wana ya Zulema ta ke ba vrai et tant que nga double Rolex on va que je suis le défenseur des papa chéri est-ce que on peut permettre pendant artiste na biso né le quoi Zulema ale biso to se ka ou bien to se pela parce que Zulema ça n'a pas donc jamais to ko ko sala parce que biso na wonye no d'abord to lingaka do to ça no même moral ata ba frère ndo mona kana do ba frère do ba za ka bato bina ba za ka sunde Zulema asa frère na biso asa ndeko na biso eza
tant de problème est commis. Donc, il y a pas une minute déjà dans déjà l'ex mouton na vidéo. Ngamo tu double Rolex na sala vidéo. Donc, il y a ça déjà que message déjà qui est. Donc, bandeko bozo loba mabe, bato bozo lingabo bimisa papa chéri mabe. Papa chéri aza le seul leader ou azaka social. Et puis moutou tout ou azaka na papa chéri so bi que papa chéri aza mabe, bato ba okama papa chéri so la bien. Tout le monde a image moko boy, chef na biso sega sala na parler na yi. Zulema baina mwasi ni kwa alikaki wana bae makambo ya mwana na bango kufini mutatinda mbongo wana bomona ba filmang ba pesa Zulema donc ba geste misuso papa chéri sala pona Zulema tamsu ba biso pesa na loboko ko ngate loboko ko yiba to mona papa chéri me Zulema tena États-Unis d'Amérique to mona ngo mezana ba tebele ba ndolo ba papa chéri ko me Zulema te Zulema za mutaba kwiti Zulema za to Zulema ka wana bio misusu tant aux musiciens, les athlètes de Tolo Bamabe, Zulema, il faut avoir venir au sérieux. Parce que nous devons vivre en bon, les gens qui ont vivre, ou bien tant que nous voyager, ou bien qu'on a ça, il faut ça papa chéri. Donc, comme ça papa chéri, les athlètes papa chéri avec double Rolex, il y a un bandal le pouvoir misser basé, mais n'a pas de ça papa chéri, parce que les musiciens n'a pas de linga pour défendre, parce que papa chéri a misser au hasard, humble mais pourquoi n'a pas question n'a pas de BCBG et ça la casse? Tous en a Gilles qui baisse, tous en a Rio de Janeiro, tous en a Joski, tous en a Soso. Mais pourquoi ça casse Zulema? Zulema, au moins la vie de tous en Rishi, ceux qui m'ont aidé au leno, m'ont aidé au lobby, m'ont aidé au lobby, m'ont aidé au lobby, pas les bas. Parce que le but de charmité, mais pas tout pété. Pour bien se tourner au vivre à botte, et puis ah, les longs n'a pas. Tamsuna olo bela papa chéri. Nana ba relation pe tamsuna ba William Chéri. Nana ba relation pe tamsuna ba ya choisi matata. O Zulema embela mama na chanson na balle de match. Vous avez choisi matata. So yeb sanga ba Zulema na ne bazana ba choisi matata ba tika bonte ba kabela ba. Mais tant to zo pe, tant to vivre, faut te ba pe ko bomba. Les arabes ont été le problème, papa chéri. Pour papa chéri, la minute, on a son état pesé sous les matébats. On peut pas bien. Mais biso, on peut conscience, na biso, ba musicien, faut te ba que moussala, auto, sala. Il faut tout me rappeler, ma biso, pesa la série. Parce que Zulema, moi aussi. Moi, ça Zulema. Est-ce que chaque fois, bah, il a qu'à Zulema. Bah, il a qu'à Zulema. Bah, il a qu'à Zulema. Est-ce que moi, si il y a Zulema, il a qu'à Zulema. Moi, mon ami Zulema. Je vois, en tout cas, même mon ami Zulema, en tout cas, pour les salaires, un peu bien, et salaire, moi. Et puis, la salle, là, mon vidéo. Est-ce que dans la salle vidéo, on a vu que Zulema va soulever et pas papa chez. Est-ce que Zulema m'a dit, et ça, volonté, n'a amour, n'a et tant que la moitié, ça, mission, n'a besoin de BCBG. Mais tout le monde va peine au tabou. Mais regarde que Zulema, ça, moi, mon Zulema za mukolo na yo ata lelo ba yedo pa papa chéri mais conscience no peut faire ça et ça là parce que par Zulema ali go tika ba kwiti Zulema mela au pese mbongo tam ça de nos traitement il y a comme la kwiti est-ce que babi papa chéri tem de ça la gueule papa chéri on ça est-ce que papa chéri on ça la Zulema papa on met de tambula na vie boy et net nga double Rolex na za boy biso tout mela masamati mais faut on s'appelle la limite et net nga double Rolex so na ko sa makambu nanga Marie na lobake na lobela papa chéri na za petit ya papa chéri et c'est maman so na ko sala tali papa chéri so na ko linga mo sa ndumba na bibina mo sa ndumba tali papa chéri biso moko conscience na biso eta ke neto za na yobi ke ngana za musicien ngana za journaliste ngana za mutu boye za bato déjà batala biso na media photo za rappeler na maîtrise to ba rappeler ndenge botambo conseil na kopesa na ndeko na Zulema mais na yebi ke ndenge za na passe wana zaka moi idée na PSP conseil mais asa ndeko na biso to ko subola Zulema jamais asa mutu o to mona ka lelo na orchestre na biso donc asa les seuls musiciens au batu tout ya wenge PCBG balinga lo kwa Zulema zake et puis Zulema za tano papa chéri boka ino na balle de match alors bane que l'homme de bis encore Zulema za so kwa oye matana rep batu tout basenga bisa tala ba conseil donc asa net to benga ke net le chouchou de papa chéri mais exactement que ne pas benga ko le chouchou de papa chéri il faut oser pe vina yo au série conseil au PC so ko ta la image na double Rolex donc Zulema doit vino au série parce que âge toujours en soubana mi que tu as déjà on os responsable aux na banane mais na yebi que papa chéri autant mususu aso sala pour Zulema batebele ba ebite na yebi que Zulema satene ba olandela on a minute Zulema ozonga bien na kombo na yeso pour ça na batebele bazo loba ba n'importe yango poto to na sortie médiatique ya Ken Piana alors ba nekutu atika
entreprise atika orchestre ya JB Piana akino yembela na nzambe konde eza bongo eza mutambo donc ye aza 5e personne oyo azolinga kufa na wenge po atangi bato otu bakufi na wenge basengaki selon ye basengaki déjà 5 personnes donc Zulima azali après koraté Sandra pour bali que notre BCBG va kufara makolo malade à cycle les arabes malade à cycle BCBG donc Zulima azali 5e personne oyo soki akosambela te ken pana biso akosambela te en tout cas BCBG eko liae Quel peut nous en avancer petit ou nous avancer ça au lobake BCBG va kufa na malade ya makolo bon Monica azala danser sa JB ça kufa na malade ya makolo mais ni c'est normal mutu nyo sa kufa na malade et yana mutu mususu ala abilité ala mugina ton pas piquer très akufi donc quel peut nous en avancer quel peut nous ba quel peut na baza bato lelo ce qui l'état na biso za ki bien ba tout monde ba journaliste faut ba kala ba quel piana déjà lobelo bien Tano Ken Piana, papa chéri, n'a pas de répondre à la chaîne dans la double Rolex télévision, on ça la directement à Ken Piana. Ken Piana, papa chéri d'abord, il dit Sangaï, na maman tu es qui a chef les ségués. Bah dépense au papa chéri sali. Pas au papa chéri zana mais mon Ken Piana sali ba live à l'équipe émission à Olobake. Papa chéri fallu que l'onganzambe, papa chéri n'ingazana fatika via ba boîte. Papa chéri fois ça la boy, papa chéri fois ça la boy. Quel piano? Omoni na vie, babi ne juge point d'abord. Quel piano vie oh ya vivre? Na vie oh papa chéri vivre. Même mutu ça la bien. Yende mutu ça la bien. Papa chéri, talano no bana papa chéri tangisi talano ba souraya, talano ba junior, talano ba daïda, talano ba vina onde ba viva. Est-ce que mon papa chéri déjà bota moi aboti na bana to papa chéri za na bon faut respect quand même ça la. Yo mo de mon papa chéri amoureux za voyer. Bana papa chéri to batanga na classe donc baza bano baza bien. Est-ce que mon mamu ya balobela papa chéri na TV déjà mon à part junior. Piano auto mona le mo abade ko défendre mais bana papa chéri pexa junior piano les kasu na TV yo mona bana papa chéri ba ki pa mamu ya musique parce que baza bano baza bien éduqué baza bano o le pena baza vina bango ba pesa na chic balanda mamu na mo bi ba vie privée na bango donc faut tout ça on a quand même na moi respect moko boy quel piano ya o bake ba mise ya wenge ba kufa na malade ya makulu est-ce que quel piano ko minza donc to il na ba TVT pour na ko ba sentiment quel piano ninga za wana to ebi na so mutu autinda ezana mutu azotinda ye aya attaquer papa chéri mais papa chéri va répondre il était occupé parce que mutu roi Ken Piana tellement il va Ken Piana donc à ça et l'autre côté donc à ça mutu moko bodong na biso ke donc utuna na ba kuna na mona no sens ya mutu te tano mutu bo tano Ken Piana raisonnement na ye yo olobana zule mo ba kina zule make il faut ba doyembe la musique ya nzambe nani ya biso ke na musique ya nzambe nde ba bakufate exemple non c'est là parce que olobate so pasteur da kumuda abando yembe la musique ya mokindi akomo yembe la musique ya nzambe akomo osama est-ce ko kufite liwa eza normal liwa ndenge za batanga double Rolex na bo liwa na na éviter tango liwa ya ke lobate donc mutu azana liwa ne ya na mutu mususu so akufi mabele zane chef les ségués liwa chef les ségués to parce qu'on a na bomai mutaibi liwa chef les ségués zanzana et ça na batebele ba bima ba lobe mabele ba bimsa mabele boy chef ségués akende ka pesa na ngona ba boso $300 ya mo ba liaki okay mambo voiture ba peji bi na pesa mbongo apesa mission pour réussir ya na pesa ya matimbo akosombela ngo voiture ye moko et puis même voiture wana ya ngwana et tout est comme question comment batutika yo mukie boye et puis abika si on a ni temps apesa chef les ségués mo na sala ki wa na zaki tembo ni wabi vidéo to apesa chef les ségués mbo pas président JB muto azaki tembo et puis ta on ni no ba so mena za ba vidéo là au moins que ça ma ta on est tout chef les ségués d'abord yo ba non car o séga ku fana ngo o car o zo ka pa za car na yé mo chef les ségués sont en train de parking à ce qu'on a bakara sai ana bakara ebele ye d'abord alingano cage alingano alini basket ya alini vina leaks alingano bakara che ba tika ko kosa mamba lukuta omoni ni toza bona mokili richi mutu nyoso surtout ba internet mutu mutayana na makamna
On s'en comprend. Quel piano tu roules, tu te poses dans des zincs, donc tu la comprends. On s'en comprend. Quel piano ayaka awa. Awa ça va live, awa t'en combat papa chéri. Mais, on a dans le bas du quel piano. Au moins, il y a un roseau t'en combat papa chéri. Quel piano. Bah, bêta yo. Papa chéri, ça camarade. Comment tu bouges avant de la mouke en actualité asila a va dire mais la combat papa chéri. Papa chéri à niveau là, papa chéri na minute à concentrer ma ramnaye, papa chéri a roulé ma ramnaye puis papa chéri a qui par la vie à mon tout. Mais double Rolex. Tout maintenant peut-être à la journaliste a mis ça l'analyse. Attendez que non, bah tu penses que belé ba ku na BCBG, ba zo ku fa na ba cycle. Oh non, le colo. Oh boy, là ba tout va ku fa bon attendez ba mettre ba attendez donc oh ça le rôle c'est bien le roi des 4e personne, oh ça le roi de ces jours les mabis il faut être nous semble là. Il a analyse à ça li à mon que non danger ça li. Abe bien tout cas vraiment bon ka ba ça ensemble à qui nous semble soit à hôpital et que simba na moto. Richi, maman le besoin sens c'est parce que pota zulema pota ni bandi de l'autre, zulema bandaka mbaso à maison. Photo comment la vie to ya raté na ba TV to kosa ba mama. Ken pe azam mutu o azam ta bilomba lomba. Azam ba to ke o ba na na béterne sur le sale été na ba profiter à peine pour so makambo ya DSG zalite mais tam super ken pe na la lomba. Da ba to ba profiter na ba base. Da ba to ba ngale ba basiste. On se comprend. Tout le monde en route. Tout le monde en route on se gars pour faire des lignes ça les gars te va no bango. On est raisonnable et puis c'est bino baptiste ba ku famille balé na fin de mais tout le monde baptiste ba ku fata ba 4 ta ba 5 donc ba so ba to ba créer ba base donc biso na temps on est toujours bon na wenge PCBG to ba ke famille nyo so ba to ba ku fa to ba maman so ba ku fa to ba ko ke ba ku fa to ba ko ke ba tala liweza normal net nga banda mère na ku fa mantuzi na comprendre que liweza normal donc liweza ka te ke o boy so ba to tala ba ka so net on fait exemple sous la base Sunda bazo azaka passer ça wenge ba bomaka o ba côté la kana so yepa kufana malala le mako o mo atike maroba mambo lo bazana sens c'est nile o azaka ni matériel ya wenge BCB akufa esa kufana malala le mako donc o mo atike mambo lo bazana sens mais si que pour y a 5 personnes ba kufana wenge BCB ba kufana malala le mako o mo atike ya coste bon tu éviter peut-être un fou exemple azo révéler et ça analyse moi et ça analyse moi on ça les banal ba on ninga bazawana ken piana eza ken piana eza fi wana nani gel show batinda bako baza ba ebi batinda bako to éviter to biso tout ba internet to ba jiba sala so neza na skole minute batindi ataka papa chéri. Mais papa chéri le bani na lo batte. So yeso azeli papa chéri répondre. Pourquoi papa chéri va pour le Ken continue na combat papa chéri ganga c'est là papa chéri va publicité mais papa chéri va répondre. Mais Zambe to éviter entre parenthèses à révéler na ba songe. Pour Zambe ni babi que non, il pas tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Mais tant que comment le baquet zéla que n'a pas la vidéo. Alors, mais on est comme le col. Ce que tant que yozo loba bon, tant que yozo loba papa chéri, l'autre na lunette. Au moins tu peux ça ba comédie. So papa chéri on tant loba ni bon. Pour l'autre na lunette. Au moins ça dit que papa chéri ça responsable, papa chéri ça l'idée et puis papa chéri ça na ba fan au ba limati. So tant yo autant na combat papa chéri na ba bêtise. Le bi autant ba pe tout bien le château rouge, ma mettre ba choucha ba biba. Avant le papa chéri ça ma. Yeba ke ba mo zo loba la TV ba tout ba autant. Et puis mon na teta la mo na oke biso petit ken eza mbala suka tika biloko go mela papa chéri za camarade na oti ozo bon faut en respect tant yo loba komba papa chéri mutu te muta otinda yo mo ba sentiment na o ba nini o yo loba ke na loti ndoto papa chéri bibisel zulema ese mutu wa papa chéri ngenga linga zulema abimisa zulema kate mam to loba ko il faut respecter ma vie, moi valer parce que ma vie on a ambassade de musique, va te mêler ça donc il faut d'abord beaucoup de respect. Faut respecter ça là. Surtout yo ça ba sentiment na autant ba combat papa chéri, on ba buzo papa chéri, on ba maga papa chéri. Est-ce que ça ba preuve? Taba même ba ba justice, ba comme alors ba comme on pourtant les gens on ba noto autant comme moi. Il y a pas que ba image sur la vidéo ça que
ba vidéo wana ezali papa chéri aza na bavocat papa chéri aza na bato oyo donc soyebisaka nyonso bafundi babosamba na papa okoka te mpo ya nini yango toloba ti donc bakeba na babusoba na bango batalaka bato basala na babuso po papa chéri aza kuta busoba babike no ye eza juste balakisi ye yango abeleli kasi yango babi ntango balakisi bavideo eza ti so ntango balakisi o papa chéri donc toloba ko papa chéri aza ndoki oyo azoekize bazoloba ngo na miso ya bato ke balakisi ye papa chéri aza avi lisheti alinga kata zuleli olinga nazobangila obe double oreille toamunanga banda kala nde ken vianda beka bamusicien baza bato bakisi bobima na entourage ya bato ya misie po ye ana expérience wana azalaki na baheritier aza na bapapegas aza na bato ebele bakofi amona bandenge entourage na bango ndenge baliaka bango alonga mpe nakobobangela yo na bcbg yake nolobi double rolex mpe ono kali comme bato tu babeta na bcbg bakufa Comment tu m'as mal bien la sens riche ou intellectuel au moins tu m'as mal bien il y a le bel musique est-ce que tout le monde a une piano à moi ça le musique chrétien alors bel musique il y a non ça va polémique à musique tant autant va combat ba JB tant autant va combat ba musique ça va musique donc là ça que muta protéger mutu na vie ça ça ndeto vivre en boy muta battre na ba ça ça mais si on sourit pas le but non apesi papa chéri conseil non papa chéri tika vie à boîte tika landata via peut-être bato bande basambila banda okindo sambila excess albi mabe pe sous oh mais papa chéri wana eza vie privée na ye ene tinga double rolex on a les missions otuninga mama non défendre papa chéri mais vie privée à papa chéri na rokota ngota est-ce que vie privée ke ye ke na yiba gilet botala tala journaliste ayiba $100 balala na bon ba kuna no ke ta tulu ke so ken ke na mabe bana gilet botala oh ma yiba maza mo yibi abanda mo yiba bango bata yiba pa chéri refi non mais ça bon c'est volé ayiba gilet botala ta bon kabona gilet botala ta po ba no c'est l'émission de gilet botala ta kasi ya no ba bala ayiba sang elo ba beba na gilet botala ta na kin ngemo ba ke na se mo na pa refi ba ben sa bango so pa ministre mo ba ke no la so na pa refi ayiba so pa refi mbo ba mo no ba pa refi ayiba est-ce que tel vie privée na bango ma est-ce que tel vie so meto yo ka basa donc on a vu mutu azana vie privée ne mutu taba so ba biso ba double rolex to na ba TV poto lo bila mama wenge bcbg to beta masolo ninge salaki o m'a dit ko benga to so ba analyse o botanga mama ken piana petit mo bo bani c'est pour yimdo au dévoiler ba kasi on to bije a to bi sa ba se ya ona lo bi kasi mutu so tinga to di so ba to ba o tinga mais mutu ona o tinga ye mo sasila o m'a dit ba lo bila papa chéri actualité na mitu eza papa chéri ndenge bakendaki ndenge bakundi ndeko na bango seke moto akopoza olobela wake na asila kala toyeba te eza ngai na otindi ye moko ayebi moto aotingi ti okomobanga te ngai na kobanga eloko te ngai na kobanga ndenge double rolex abanga ye moko place aza yebi ke moto aotinga bango po baganye nini bayebaki wenge 12 ekotaka te biso toabana wenge etikala wenge donc papa chéri fazaka na actualité parce que aza na makambo po balobaka moto aza na makambo so moto aza na makambo te baotanga komona donc ye nde kutu na yo se planning osala papa chéri promotion osala les publicités c'est bien félicitations eloko wana koloba donc merci tokomi presque na suka ya émission na biso moi nde tobara moi dernier mot par rapport à émission oyo so ekozala nini message nini okopesa na bana nyonso ya wenge bcbg concert na bino ezali quand oyo ezalaki le 31 bareporte yango bareporte yango batie date mikolo nini oyo meke mpe kopesa ouais merci beaucoup na bandeko tu balandi émission na chaîne na biso Libanza London original babi na PC mo mbote donc on sait na bandeko tu a BCBG bozala kimia défenseur aza double rolex na défendre toujours papa chéri parce que na yebi ke yana ba o papa chéri mo lo ba vungis donc ba yuma ba nini ba ni tozala to défendre merci beaucoup na bandeko tu o benginga o bozo benga ngapo na ndeko na biso Zulema to yebi ke ba frère toyebi ke ndeko na biso Zulema to tika ete donc to soutenir ye et puis vient na choisi matata babi sans défaite vient na choisi matata donc maître na yebi ke Zulema emela comme ce moment ya bien na balle de match na yebi ke partout à autant l'émission oyo à soutenir na yebi ke choisi matata za mutu mwa za bien et puis to tika Zulema te jamais biso bana wenge BCBG to ko négliger artiste ya wenge BCBG parce que baza ba mission o ba sepelisa biso ba mission oyo o lelo bina dama ye mono leader na biso no azana mutema molamu et pas ninga do te batune ba kemba do marambo eleka no pitoko merci beaucoup na bato nous merci beaucoup na
D'ailleurs, Willy Moucheni, code mondial, VKC. Merci beaucoup. Na lieutenant Baïndo, Babide Fouaté, Abdallah Baïndo, Adoré Fouaté, Capotre, place à Pessabi, Sotalara, place espace Kitoko, la carte cité vers ça, à Nema Rapina, Babi staff, place Vandom, place Bamindele Bayaka, à Bladité, Somoza Moussenzi, Neti Kenny Piana, au Bate d'Auto, au Tigoli Banda, par prêtre Né Bayaka. Merci beaucoup. Nayemoko Guerre Soto, merci beaucoup. Banini Babi Yaninel, Okemba Babi de Fouaté, Maman Social, place aux merci beaucoup. Nayemoko Lisusu, Nabo Sanité, Balobi, ya choisi Matata, Aleka Banimo. Le numéro de téléphone est plus 243 89 680 67 70, plus 243 89 680 67 70. Sur Benga Rolex, na WhatsApp wana et vous ça bien. Merci beaucoup. Na fait Didier. Il y a Didier Matungulu na Hollande place aux. Merci beaucoup na roi de Basakata Fumutile, le roi de Basakata Mutabaka. Gabriel Gassimbio. Fumutile wana roi. Wana Simba double relais. Il y a des hommes Simba tu wana za master auto banane na ba passe na bisengo. Omoni le fo za na bato bazana makambo. Ozomona. So za ba mo letina ba dala ba nini deux fois parce que on a un problème au score, on a un peu fumé les rois de Basakata. Oh, ça wenge BCBG. Parce que yo na vino ba balela. Moi tu les matos, parce que biso on a bateau bazala makambo. Parce qu'on a béni Willy Moucheni na Minicho. Solution so on a béni président JP on na Minicho solution. So on a béni roi de Basakata fumé les solutions donc na vie talaraka président a teke likam tout photo ba no lela pas président non. Biso déjà tout ça ba relation. Tu dis que Moussalo, tout ça, la photo Zamaye, les photos Bombara, pour l'objet. Ok, merci en tout cas. Merci à lieutenant Abdallah, en tout cas. La Monica de ces bons rappels, nous avons mon côté, nous avons mon côté. La vie côté, bassin, du barreau, tâté. Il y a du bassin, du roi, Baken, il y a ça. Donc en tout cas, et ça dit bien ma casse en tout cas. Tara Moutazana Poto, ma vie, ça va face à Mini. On va la donner dans le bouquet, tu prémets le bâti. Face à Mini. Mais vous avez la miki. Moi, je vais face à Mini. Merci en tout cas. Merci d'avoir le retour pour la division du début à la fin. En tout cas, vous partagez au max vidéo. Vous s'abonner, vous s'abonner. Merci à l'ingénieur Archie, à famille, Hélène Ouatou, moi. Merci aussi à Oncle Alain, donc colonel Alain, tout docteur Alain, il y a famille, donc voilà. Merci dans Niketou, merci dans Shinto, merci Basti, Safi, Rick Mandangi. En tout cas, vous avez Plamedi Mbaki, en tout cas, vraiment, vous avez merci Nadine Zamba. Voilà, vous avez raté, on t'a dit en tout cas, on a roulé la bina brûlée, on a lali na 0 francs, l'objet on l'a moukaïa, tout le monde, son abosani mabé, la Pessimbote, et pas la plus belle, le Victoire Mbadou, deux fois, c'est Victoire Mbadou, la Pessimbote, et puis la Pessi prophète. Pour le bien, on a qui n'a boire à Bani, ce qu'on a boire à ce qu'on s'en ensemble, Babi prophète Yoshia, donc prophète Mbadou Yoshia, Babi le bon nom Ouya, Zambe Kapambola. Ok, donc 3 fois international depuis nos originales, en tout cas, le lot vraiment, tout ce qui a par rapport, voilà, sauf c'est pas une émission, c'est pas en tout cas, merci la suggestion, on a vu non. Numéro pour contacter commentaire commentaire et ça leur bien j'aime et ça leur moi bien vous partager surtout numéro et tout ça là bien dès qu'on a le qui derrière la caméra c'était Washi Matondo donc voilà London TV.